Ingeta, la famille, bokota. Makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, ya somo bandekunanga, ya somo sur somo, kolala kolamuka, na ba dossier, kolala kolamuka, na makambo, kolala kolamuka, na ya pasi pe mawa, kolala kolamuka, na ya mokili mawate bandekunanga, ka ndenge na yebisaka bino, ezosala pasi pe mawa, ezosala pasi mingi na motema, ezosala pasi ya kosakana te, ezosala pasi nde pasi. Bandeko na ngai biloko mosusu tolobaka toujours soki ya koloba ezali to ya koloba, soki ya koloba ezali te to vanda na biso to lwamba to lia to vanda. Eza toujours bongo pe ezalaka toujours bongo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge toyebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe tokotikala na biso koya te. Donc à chaque fois que bomonaka biso ba vidéo ezokota ba émission ya sika ezokota, cela veut dire que litière ezali, matière ezali, yango bozomonaka biso na pete nyonso. Salut bandeko nanga, salut cher Bouchou, salut bandeko nanga, bisika nyonso bolandaka Étoile Inès TV bandeko. Lelo toye na dossier ya Jérémy Chabani, toye na dossier ya Cardozo Mille Esprits. Na bandi ebele abato toye baka Cardozo, ebele abato tosipelaka na comédienne Cardozo. Koyeba dès le départ déjà Cardozo azalaka na problème na mutute, Cardozo azalaka mutute ke no yango wana emataki, yango wana ekitaki te. Cardozo aza moko ya ba comédienne na biso oyo déjà ase retiraka. Soki amoni kaka makambo ekomi kobanda, omona de son côté ako préféré na ye ase retirer, avanda na ye bisika na ye na ndenge moko ya malamu. Ça c'est Cardozo. Alingaka na ye te ke non yango wana emataki, yango wana ekitaki, ye alingaka na ye bongo te. Toye kolala ka kolamuka bandeko nanga na makambo ya moto, na makambo ya shosho, na makambo sur makambo na ba affaire ya somo bandeko nangai. Avant na kokota na mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification.
La santé n'a pas de prix. La famille, quand on lobaka toujours et encore, battre la santé na yo. Ceux qui ont battre la santé te, mutu moko te, akotikala ko battre la santé na yo te. En tant que mutu, il faut qu'on mitalaka, il faut qu'on yebaka. Ceux qui ont monique na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, eza toujours et encore malamu. Benga gaf cœur na lombangu, aya ko sunga yo. Bande konanga kande na yebsaka bino good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, gaf cœur aye na ba solution ya malamu pe ya kitoko ya makambo oyo etali makambo ya kobota. Toyebi ke lelo o ba couple belé ba panzani papa na mama ba kabwani lelo oyo mwasi na mobali ba solola ka lisusu te likolo ya mabota parce que mabota soki mabota eza na couple te eza na ba mibali mosusu o bazalaka na patience te ke non na patiente mwasi nanga imati ekiti te. La plupart surtout ya mibali omona kolinga akende kobota libanda na tango bakenda kobota libanda nde ezalaka place ya kokabwana eza bongo yango gafkara ye na ba solution ya makasi concernant surtout makambo ya kobota pona ba information ya makasi pe ya malonga bobengaka ba numero oyo ezosala ba défilé na ba bande d'écran bande konanga ba solution ya makambo ya kobota ezali ya somo na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bande konanga kande na obeta masolo ya Jérémie Chabani. En tout cas, toyeki kovanda ka boye, toyeki komona mwa pièce moko Cardozo ayaki ko jouer. Avant na kota na makambo ya Cardozo, biso nyonso toyebi tiki lelo ti lobi. Jérémie Chabani na makambo ya gag mutu penza akotisa Jérémie Chabani na masolo ya gag c'était Cardozo. Cardozo penza nde akotisa ye na makambo ya gag pas possible. Jérémie Cardozo nde akotisa penza Jérémie Chabani na makambo ya bagag. Jérémie atikala na ye koyeba makambo bagag ndenge salemaka te. Tango amonaki epai ya Cardozo ndeka ndenge ezalaka tuni Cardozo akomi kobetela ye masolo ya makambo nyonso ndenge ezalaka. Mais kande boyebi ekomi nango comportement ya Jérémie. Batu nyonso balakisa ye musala lelo oyo bakoma ba ennemi na ye. Kisongi ya Jérémie Chabani tellement ye amesana na ye na kisongi mobali mobimba azaneti mwasi azo vandela mataki kaka na songi bandeko nanga lelo oyo ye na Cardozo bayoka na lisusu te basololaka te. Kandenge za boye Jérémie Chabani na Mimika Bongo babebana baswanaka basololaka na bango te. Mutu asalaka Mimika Bongo alongwa epai ya Belleville abanda lisusu kojoaka epai ya Belleville te, c'est Jérémie Chabani kisongi na ye. Abanda ye komema makambo lokuta kotoyo bino moko boyebi Jérémie Chabani nde azalaki secrétaire na Belar ye mutu abandaki kobengisa bato. Donc soki Belleville aza besoin na mutu ye nde akobenga. Oh Belleville aza besoin na yo, la patronne aza besoin na yo. Sikoyo effet akobenga wana kisongi ekomi kokota. Yango bayeki kobeba na pe na Mimika Bongo na yango monaki epai ya Belleville esimbaki te ayaki kolongwa. Lelo oyo ti ndenge bomona papa na biso Alain Mabana alongwa epai ya Belleville. La personne qui est à la base c'est Jérémie Chabani. Yende azalaka la base yende ba comédien lelo oyo soki boboni mbutu ya makasi ezokota entre ba comédien na biso. Jérémie Chabani azana parti ya munene parmi batu oyo bazo kabwana makasi, parmi ba comédien oyo bazo kabwana makasi bandeko nanga Jérémie Chabani azana parti ya munene ya kisongi na ye oyo asalaka. Toyaki kovanda ka boye toye komona pièce moko oyo Cardozo ayaki ko tourner. Bandeko nanga na pièce wana elobi nyonso. Elobi penza nyonso. En tout cas sans plus tarder nazo tiela bino. Après nazo yape na ko briser silence ya Jérémie Chabani yepe aye ko répondre. Après ko yoka kaka message à Cardozo de son côté sko ayoka ki moto na nzoto. Amimoni keno batu bakomi ko découvrir nga siko Jérémie Chabani azo yape yepe alinga aya ko se défendre. Mibala kisongi yango balobaka toujours aya kisongi bandeko nanga ebongaka na mibali te. Kisongi ezalaka bien ebonga na basi parce que basi ba misala na bango koloba même mobali ya koloba azalaka bien te yango babengaka bango ka ba pedula. Bandeko nanga sans plus tarder tolanda nanu mwa pièce moko ya mukuse kaka ya ndeko na biso Cardozo et après nazo zonga tokosala mwa analyse et après analyse wana nde tokokota na message ya Jérémie Chabani bandeko nanga makambo ya soni mobali moko azoyokisa mibali ebele soni
pas possible. Tolandana no Cardozo et après tozozonga sima po na Jérémy Chabani. C'est quoi congolais et c'est interprétation là on connaît on interprétation na lito ya zoba donc yo no zana le royo messana ko bokela batu de ceux qui muta yo likamusi ke basali ni abwati voilà le rôle linga ba interprétation ya on lito une za lito ya nani ya zoba voilà wana ko kansaka te ke le royo messana ko bokela batu et un manos bat balobara c'est que ba bokela OK c'est que muta mama ki sango pour azar interprète le roi qui interprète à bololé aye na ngona lito ya yo pe zoba c'est la bololé voilà voilà comprendre mon qui n'en est commis voilà c'est qu'on a interprétation ba bololé na matin ba bololé alanda ngote bon ngaso il kama muninga la ngai fala benga na tuna ye penza na ki bosi yo to ba nengo et puis tena mutu na yo mutu oyo simbise ko pona masanga okenda tango zongi oziko pa masanga ozo meli soko likamuna ifo sanini fotuna soko tundi so zaki hypocrite banda kala ale papa atimeta solonga na yela ki oposa na terrain na te interprétation bololé na lito ya bololé na kipango te merci beaucoup okata tende obwaki la rabatu so batu balobi likamusika obwaki lika yo no mtu besala obwaki la batu tout le monde n'est pas comme toi bololé voilà na lobi après ce que lobi susu bova sous table moko bonzi ko seka e ba muninga la ka Nani wana pesa ngambote komo na ngeza la 1000 pour maman soin naza mukongo olandi naza nani mukongo banganga solia nanga Voilà, de retour na bandi ebele abatu to kolanda pièce ya ndeko na biso Cardozo pièce na ye wana eye koloba makambo ebele kandenge na uti kobetela bino lisolo bandeko na nga na bagage ya Jérémy Chabani na ba film na ye nyonso ekomi ka ba jeton Jérémy Chabani musala na ye eza kaka ba jeton na ba camarades na ye na ba ninga na ye mutu azalaka pe bongo te mobali azalaka pe bongo te ngana lobaka toujours et encore eza ba bilo mosusu oui to bomba na to yebisa na ba vérité te mais ezalaka toujours important ba makambo mosusu to ye pe to lobi soki ozo sala mabe to yebisi yo ke non ozo sala ka mabe soki pe ozo sala malamu to ye to beteli yo maboko eza mwa bongo na côté penza ya Jérémy Chabani ngana lobaka ngo chaque jour Jérémy Chabani aye ko bebisa théâtre boyebi ke il y a deux fois toloba soki otala théâtre neti bagaga Jérémy Chabani ata soki ozana bapaya c'est vraiment difficile otia théâtre place Jérémy Chabani azali balobelaki awa Aïda pona makambo bafilme na bino oyo bosala ezo édike te parce que bozana mafinga makasi bana na biso lelo oyo bayebi na bango lingala ataka babiso oyo toza awa na ba Afrique du Sud eza na bana mosusu wi balobaka na bango bana na biso balobaka anglais mais bana mosusu na bandako bakomi koloba na bango lingala bakomi koyoka lingala imagine mwana akomi kotala ba film neti ya ba Jérémy Chabani boza na ndako ka boye botala film ya Jérémy Chabani ndenge bazofinga mwana na yo pe akomi kofinga biloko azo apprendre na télévision et pourtant ba Jérémy Chabani wana baza batu moko bazo edikaka mas mais ya Jérémy Chabani azo edike ya mas te ye avandelika ba jeton na ba jeton wana eza ba jeton ya kosakana te mobali mobimba monoko ezaka boye ayaka kobwakelaka baninga ba jeton ayaka kofinga bandeko na ya baninga kofinga ka bango matakita en tout cas c'est honteux babilo mosusu ezosala soni ya makasi tomonaki Aïda atikala kosala ta jour moko te keno a brisé silence aya s'expliquer jamais mais toye komona Aïda aye ko changer façon na ye ya ko jouer mama finga lisusu oyo bande ko finga kala lelo oyo na bagag to na ba film ya Aïda Kapilas asala kango lisusu te aye ko comprendre que musala ona osala batu ba otalanga soki batu ba komi ko déclarer je suis obligé et censé ya ko changer ma façon de faire les choses mais c'est pas le cas avec Jérémy tango kaka mama Congo na babiso oyo to sala ki ba émission to yaki ko reprocher Jérémy Chabani directement to mona ki Jérémy Chabani akotaki ayaki ko répondre ayaki ko briser silence na ye pona ko ya ko s'exprimer ke azana batu oyo ba sepelaka na ndenge ajouaka alors ya ko sepelisaka batu oyo bazo sepela na ye donc ba biso nyonso oyo ezotala ye te ke bana na bino babeba te ezotala ye te bande konanga makambo moko ya pasi alors la famille en tout cas nazotiela bino pe Jérémy Chabani
oyo auti koloba awa toyo kango nazosala lisusu analyse sur dossier oyo ezaka pasi pe mawa yango mibali botikaka songi mobali abongaka na songi te songi ezalaka nde ya basi yo mobali soki obandika songi miyebela keno okomi deux fois eza mwa bongo tolanda nanu pièce ya Jérémie tozonga lisusu sima donc eloko nyonso nga na koloba ekomi jeton ti sikoyo na mitunaka nga mwana dada nabwakelaka nani jeton epuis mpo na nini nayebaka te nabwakelaka nani jeton epuis mpo na nini nangi na invoke likambo ya kombo peut-être ya masido bazwa kombo wana bapersonnalize yango bapesa yango mutu bandake mutu nyonso ayaka otourne bagage nanga atuna yango na village batuze pa copine nanga Vanessa ayebi masido ezalaki so na obelela masido bato baza na baoseka nalobi non oyo ekozala komedi nazwi yango nakoti yango na komedi nanga tutu nyonso banda osepela nango na bato baofinga nga lelo banda osepela nango mais arrivé quelque part lokola ifalaki basala yango fayi basala yango problème mpona oluka kodestabilize ngai. Voilà pourquoi ekomi lelo na ebite na sala bagag na joua na ba geste etondeli nyonso o no loba na gag nanga jeton na sali gag na lobi makambo ba dit na kota ate na komo vanda kimia jeton. Donc eza campagne ya déstabilisation. Je vous promets ceci, on a victime ya succès na yo. Voilà, je vous promets une chose, na bi na sala sortie médiatique 2 ans après. Donc, depuis page nanga publiaka na komaka chers collègues. Donc, la une explication, il y a chers collègues wana ti na place pour vous aller. Voilà, 2026. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ngana boira, na ko que la nani je to ko ba nyonso ko na kuti ba kulutu nanga baza ba ndeko nanga génération baza. Les abouts na kulutu nanga o ba balatanga na on dirait ranking. Non bon mon ata jour monta za kana poto. Non bon mon ata jour monta na sali gag à se prononcer avec petio na ko ki nanga je. Non c'est intéressant na moté. Mais les a plus qu'à tout au pendant na ba musika mo ba créer ba groupe ba WhatsApp, ba créer ba groupe ba Facebook. Ba faux compte pour kolobate. Ka pona o déstabiliser ba gag. Voilà pourquoi na lobby marambuko nyonso on va mo décentrer. Merci beaucoup. Donc eloko nyonso nga na koloba ekomi jeton. Ti sikoyo na mitunaka nga mwana dada nabwakelaka nani jeton epuis mpo na nini nayebaka te. Nabwakelaka nani jeton epuis mpo na nini nangi na invoke likambo ya kombo peut-être ya masido bazwa kombo wana bapersonnalize yango bapesa yango mutu bandake mutu nyonso ayaka otourne bagage nanga atuna yango na village batuze pa copine nanga Vanessa ayebi masido ezalaki so na obelela masido bato baza na baoseka nalobi non oyo ekozala komedi nazwi yango nakoti yango na komedi nanga tutu nyonso banda osepela nango na bato baofinga nga lelo banda osepela nango mais arrivé quelque part lokola ifalaki basala yango fayi basala yango problème mpona oluka kodestabilize ngai. Voilà pourquoi ekomi lelo na ebite na sala bagag na joua na ba geste etondeli nyonso o no loba na gag nanga jeton na sali gag na lobi makambo ba dit na kota ate na komo vanda kimia jeton. Donc eza campagne ya déstabilisation. Je vous promets ceci, on a victime ya succès na yo. Voilà, je vous promets une chose, na bi na sala sortie médiatique 2 ans après. Donc depuis page nanga publiaka na komaka chers collègues. Donc la une explication, il y a chers collègues wana ti na place pour vous aller. Voilà, 2026. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ngana boira, na ko que la nani je to ko ba nyonso ko na kuti ba kulutu nanga baza ba ndeko nanga génération baza. Les abouts na kulutu nanga o ba balatanga na on dirait ranking. Non bon mon ata jour monta za kana poto. Non bon mon ata jour monta na sali gag à se prononcer avec petio na ko ki nanga je. Non c'est intéressant na moté.
mais eza plus ka bato tokanda na bango esika moko bacréa bagroupe ba WhatsApp bacréa bagroupe ba Facebook bafaux compte kutu koloba te kaka mpona odestabilize bagade. Voilà pourquoi nalobi makambo oyo nyonso bango décentré. Merci beaucoup. Voilà, de retour la famille na bandi ebela bato bauti kolanda mbepe ba propos ya Jérémie Chabani. Selon lui alobi ke donc c'est comme si babilo nyonso nazolo baka ezaka ba jeton. Oui, eza ba jeton. Bande konanga tokenda ta musika te. Belvi kandi azalaki awa invité ba invité ki ye na fête ya papa nani oyo abalaki. Oyo azalaki makangu ya Bijou la reine. Nabosani komba papa wana. Jérémie Belvi kandi alataki robe na ye ya liputa o basalela ye. Robe na ye ya liputa o basalaki batiaki na mwa banini moko na maboko, ba côté wana ba côte wana. Esalaki penza bianga na mona ki robe wana kitoko is exceptionnel, eza moko robe moko ya bien penza. Mais toyaki komona robe wana ye Jérémie Chabani akendeki kolatisa sango Deborah Madebo akendeki kolatisa ye na bagage na bango oyo babanda osala même modèle oyo akendeki kolata tomonaki yango. Sikoyo koloba nini eza ba jeton te, eza ba jeton mobali abongaka pe bongo te. Ozaka mobali moko problématique à jamais kobwakelaka baninga ba jeton. Mobali moko azakaka na vie na ye azolandaka ka batu soki muto asali mwa eloko ye sikoyo motema keto. Omoni Jérémie na yebisa yo ka eloko moko. Omoni bénédiction tango Nzambe apambolaka biso, Nzambe atombolaka biso deja likolo mbala moko te. Mais apesaka biso bénédiction moko boye, siko na bénédiction wana azotalela yo, azotala est-ce que okokoka ko manage bénédiction oyo to okoka na yo te. Nzambe asalaka bongo. Nzambe penza akendaka bongo, Nzambe penza asalaka bongo. Akomi kotalela yo est-ce que okokoka na bénédiction wana. Siko Jérémie amati kaka muke, akomi kutota kokoma na niveau ya koloba keno, akomi pe star ya malonga, akomi pe patron ya batute. Mais Jérémie akomi mapeka na niveau moko pas possible. Okoki kondima te ke non, eza Jérémie oyo abandai kosala epa ya Belvi, eza Jérémie oyo azalaki mukala ya Belvi oyo abandai kolanda Belvi bisika nyonso pour que fin du mois afutama. Lelo oyo ka bénédiction ya muke mutu nyonso faut sentir. Et pourtant ba comportement wana na mona kango epa ya basi tolo bango eza teke no tozo ina Jérémie tozo ina yete. Mais il faut tolo ba vérité. Jérémie makambo azo sala bandeko nanga eza makambo oyo premièrement mobala koki ko sala ngote. Et dede Jérémie asambela kazaka interprète na église na bango to yebite lelo oyo comme ya mesana na kisungi sungi comme mesana na ko panzaka batu to yebite soki Jérémie Chabani lelo oyo azalaka lisusu interprète na église na bango to yebite. To yebi penza te. Et puis kokamwa alobi dans 2 ans de ya kozonga. Dans 2 ans de ya kozonga pona koya banda koloba makambo moko netika mwasi omoni basi ndenge balobake dans 6 mois na koya kobimisa nyonso na poisa nga depuis mokile banda depuis tozana ba papa Caleb depuis tozana ba papa na biso papa ki papa Elombe depuis tozana ba papa Masasi totikala komona teke no papa ye wana akoti sur les réseaux sociaux azoloba na koya kobimisa nyonso. Jérémie azalaka mwasi Jérémie penza azalaka penza mwasi to azalaka mobali penza ya solo aza penza mobali ya solo bandeko nanga boyebi ke makambo mususu na komi kokamwa. Et puis moni mutu oya sambelaka lobaka na ndeza na koya yo nani yo kela mokili soki Nzambe asungi soki Nzambe akopesa nga bomoi parce que bomoi o tozalaka nango ezalaka grâce ya Nzambe ezalaka ngolu ya Nzambe toyebaka te oyo koyela biso dans 2 minutes toyebaka ngo te toyebaka te oyo koyela biso dans 2 secondes toyebaka te. Nzambe akoki ko changer histoire dans 2 secondes ka boyo bande oloba okangami okufi bato ebele bakufa bongo. Mais okoki koloba te ke non na kozonga kana koyaka dans 2 mois pour na koloba le pourquoi na komaki ba camarades tala mobali mobimba mawe
na ba mosusu o mosusu bazo tombola koloba ya Jérémie Sabani wana batomboli mais na suka ka bango moko bazo tonga ye pas possible wana tanga silisi ba live na ye ba sortie médiatique na ye o ya uti ko sala wana ba komi ko finga tala mosusu mobali azoba ba fingi mawe kongola zalaka ka bongo yo komona keno azobetela yo maboko nzoka na motema na ye na motema panza na ye azoseka yo azoyimayima lelo oyo Liza alongwa epa ya Belleville akoma epa ya Jérémie muto amema ye kuna c'était Jérémie muto intosika ye eza Jérémie nyonso wana toyebaka eza babilo mosusu tosalaka sambla ben toyebi kaka keno kaka ndenge bakarini ya mado bakomi kobima kaka ndenge bakardozo bapanzani kaka ndenge bamika bongo bapanzani pa ya Jérémie Sabani nyonso kobima na Liza wana bakopanza na bakobebana na Jérémie toza kakawa parce que aza mobali moko aza na songi na niveau moko très très élevé aza mobali moko aza na bilobela moko pas possible moto azalaka pe bongo mobali azalaka pe bongo te babilo mosusu mitia zwa comportement mibali en tout cas ngana okama komona muswahili moko aza bakambo moko makasi komona penza muswahili moko aza koloba nde koloba mutu moko ozoya kobetisaka baninga mitu mutu azalaka pe bongo te mutu azalaka place yo ozotambola tia kimia ozokende bisika moko boye tia kimia ata les jours okozala te batu babeta masolo babeta maboko lobi en tout cas garçon wana azalaka bien bo travailler na yo ba grâce luzolo kutu bana mike basalaka pe ba filme na bango mais totikala ko muyo kata jour moko te que non grâce ya lobaki mais yo Jérémie soki déjà muto liboso aye ngana lobaka toujours beaucoup et banaka par deux donc deux déjà eza ebele toyoki déjà Cardozo toye koyoka Yamado toyo koyoka Mimika bongo 3 personnes déjà basi balobi mabe ya Jérémie donc azam bouma ya mabe batu mosusu bazokende osala kuna c'est parce que bazana besoin mbongo babando benga bango lisusu te bakomi ko epa ya Jérémie bakomi ko benga ka bango yango wana bazobetela ye maboko mais na kati ya motema na bango bayebi ke Jérémie Sabani aza penza mbuma moko ya mabe aza mutu moko il faut kotia ye à l'écart ya batu Jérémie Sabani lelo aye ko bebisa théâtre ya mboka na biso aye ko bebisa musala ya ba comédien na biso Emolelo bomami wa Congolais. Ubebani. Siko emolelo bomami wa Congolais. Et c'est interprétation. Là on mikono mo ba interprétation na lito ya Zoba. Donc yo no zana lo yo mesana ko boke la batu. Le solo ki mutayo likamuse ke basali ni abwati. Voilà. Le rôle linga ba interprétation ya on lito une za lito ya nani ya Zoba. OK. Voilà. Wana ngato. Ko kansaka te ke le yo mesana ko boke la batu et que un mano so ba lobara. C'est que ba boke ni. OK. C'est que mutayo meke sango. Pour azab interprète le roi qui interprète à bololé aye na on a lito ya yo pe Zoba ba bololé pe ça go tout na voilà voilà comprendre mon qui n'en est commis voilà ce qu'on a interprétation ba bololé na mato ba bololé na landa ngote bon ngaso kama muninga la ngai fala benga na tout na ye penza na ki bosi yo to ba nengo wana et puis tena mutu na yo mutu oyo simbise ko pona masanga okenda tango zongi oziko pa masanga ozo meli soko likamu na ifo sanini fotuna soko tundi so zaki hypocrite banda kala ale papa atimeta solonga na yela ki oposa na terrain na ti interprétation bololé na lito ya bololé na kipango te merci beaucoup okata tande obwa ke la rabato so bato balobi likamu sika obwa ke likamu yo no mtu besala obwa ke la bato tout le monde n'est pas comme toi bololé voilà na lobi après ce que lobi susu bova sous table moko bonzo ko seka e muninga la ka badela nani wana pesa ngambote komo na ngeza la 1000 si mama pour maman soin naza mukongo olandi naza nani mukongo banganga solia nanga OK donc eloko nyonso nga na koloba ekomi jeton ti sikoyo na mitunaka nga mwana dada nabwakelaka nani jeton et puis mpona nini nayebaka te nabwakelaka nani jeton et puis mpona nini na invoqué likambo kombo peut-être ya Masido bazwa kombo wana ba personnaliser yango ba pesa yango mutu banake mutu nyonso ya ko tourner bagage nanga atuna ngo na village ba tous c'est pas copine nanga Vanessa ayebi Masido ezaki sona opelela Masido bazana ba oseka
nalobi non oyo ekozala comédie nazwi yango nakoti yango na comédie na ngai mutu nyonso andosepela nango na bato baofinga nga lelo bandosepela nango mais arrivé quelque part lokola ifalaki basala yango problème pour nous déstabiliser ngai. Voilà pourquoi ekomi lelo na ebite na sala bagag na joua na ba geste toneli. Donc nyonso ono loba na gag na nga jeton. Na sali gag na lobi makambo ba dit na kota ate. Na komo vanda kimia jeton. Donc eza campagne ya déstabilisation. Je vous promets ceci. On a victime ya succès na yo. Voilà. Je vous promets une chose. Na bi na sala sortie médiatique 2 ans après. Non, depuis page nanga publié na kumaka chers collègues. Non, la bio explication il y a chers collègues wana ti na place pour aller. Voilà 2027. On a fait quand JF nous voilà. Donc c'est un peu ça. Ngana bora na robot que la nani je to ko ba nyonso ko na kuti ba kulutu nanga baza ba ndeko nanga génération baza eza kutu na kulutu nanga o bat balatanga na on dirait ranking. Non bon mon ata jour mon ta zakana poto. Non bon mon ata jour mon te na sali gag à se prononcer avec tu na ko ke nanga je. Non c'est intéressant na moté. Mais eza plus ka ba tout prendre na ba musika mo ba créer ba groupe ba WhatsApp, ba créer ba groupe ba Facebook. Ba faux compte pour le battre. Car on a déstabilisé ba gag. Voilà pourquoi dans le lobby Marambuko Nyonso on va nous décentrer. Merci beaucoup. Voilà, makambo ya pasi penza bandeko nanga, makambo moko ya soni penza ya makasi, ba décor wana, ba sala ba gag na bango, to mona ba exaucer ba sala ba gag na bango, to tikala komona place, bato wana ba sala kisongi neti ya Jérémy. Alobi bazo bundisa de succès na ye, succès na ba obundisa ngote, biso de loin, biso to sala ka ba analyse to monaka. Mutu moko te azo bundisa succès na yo maîtriser nde munoko na yo nde zoboma. Na dans la vie omoni nzambe abetaka biso soki oza reconnaissante envers mutu asunga yo. Crois-moi, okokweya. Mais soki okozala reconnaissante soki obimi oyebi ke mutu kinganda asunga ngai mutu wana okoki kosala ye azala ennemi ya vie na yo te. Eza mwa bongo. Ezosalaka pasi pasi penza makasi komona ka mobali mobimba mobali mbinga ye wana musala na eza kaka kobwakila ka baninga ba jeton ye wana musala na eza kaka koyaka kofinga ka batu eza ka pasi ya makasi.